Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ndenge kaki kitoko, oui ça nini et surtout que ndeko peut contribuer qui basé belé partout dans le monde, oui ça bon nini gouverneur tout le monde qui vice aussi ministre honorable qui est belé et le pasteur Kabundiwale ça aussi a qui rendre dernier hommage dans notre biso chiko pululu oui ça nini bandeko tuna partie ces comédiens au bateau la yo pour que toi aussi ça na mama leki. Yango na nazo senga na nous merci mingi na maman na biso Olive Mlembe na o asaki pour na biso en tout cas nzamba bomba yo abatelo mikobe na sena moyo ko sa bola mwezali lokola ozo bomba ozo devisa nzambe bola mwe pour la rater a continue toujours ko sa ata pona yete ata pona liwate esika moto akokite asala kaka ezate basala kaso mutakufi ta mutazana pasi basunga kana mesa ko sunga so mutasunga kana sunga kaka nzamba pambola yo abato na libota no nyonso abato ya misala na yo na batu nyonso basungi biso eza ba masumu batu nyonso ya théâtre basaisai ba nani bedingwe ba nani o nyonso o basunga biso ba muyombe gauche bango nyonso no pe ba compagnie biso ti na ba day en tout cas nzamba pambola bino. Mama nde toboyi kaka nde bato bakosa bango biloba o batatete bazoki bambongo basali bambo wana nyonso lokuta baleli mbongo te bakende pe bango te bakende na mwana biso moko nde bazosala makambo na bango nyonso wana mbongo pe bisimba mangi na famille te biso bisimba ki mbongo te ti bakosomba biloko mwana biso président ba papier zali boti ko resali ba réputation ba papa minene ndengo nde ba masumu banani eza propriété mawa mingi pese nga pasi mingi lena oke eloko ndengo wana bokanisa bino eza ndengo wana te boyoka na bilo biloba te bao balobi bo basali bo landa bakomo azo ba biloba pamba te to weli pe mbongo te to wela mbongo pona ni mbongo sima na bongo biso to wela ni to weli mbongo te ezaka ke papa masuma ko alobaki mwa mabeke boke bana mwana mwasi koko ala miso makasi minga ko yiba mbongo yango moni ke maramoto botami c'est vrai maramwana eloba maki kikuku wana ne solo kuta bati okosa papa batu makambo botika vanda kimia papa monene ndengo wana en tout cas kutu yende azaki miso makasi aza bien vraiment papa batu botika ya vanda boti okosa maka papa monene botu sali répétition na ezaki toko te bona na biloba ba bantu ba ka posa ko loba likambo batu nyonso bazomona balanda likambo ba mona ke likambo eza so balanda lokuta eza malamu te bati okosa makambo lokuta. C'est bien que ce message nini oko lancé parce que c'est vrai pour lui accueillir nati que libiso 11 enfants et logo nous osenga même na côté ba artiste et comédien to batu nyonso o mitema malamu o bakoyi ko sala pona bana oyo chiko pour lui atiki o baza bongo lobi 11 nabike 11 déjà ils a charge nabike na bino moko peut-être kokate et logo ni boso senga na bato nyonso ya mitema malamu 40 jours ça me bon à 40 jours biso préparer biso 40 jours te to préparer biso 40 jours te makokeza te bien bolingi ko sala ngote bien bozo banga koko bien souci ya pululu kaka bon 40 jours penza to préparer ki ngote ce que ezaki kosala maloba peut-être na sami comme toza pena na sengo kosala ngote moi c'est bon fanda kaka boyela batika pour 40 jours quand même faisait la pour mutuno so bo pendant afaka na occupation ke bo fanda kaka na sebo 40 jours fait ça les mains oyo moko ebi 40 jours esenga eza moni ke oba na suko dépenser ka boye famille pe comment que loko yo kika ke mutu boya ki po mona famille a contribuer ta nini boye mais faut le mutu boye maman Olive ya ki mutu mona po ya lisusu. Pardon, une dernière question. À part cotisation il y a maman Olive parce que yango ne mutu ezo comprimé pour recevoir cotisation il y a autorité il y a ba plateforme il y a ba association moko boité. En tout cas pour la cotisation bi esika pe kamusinga bon na to monité hein ne maintenant ebite po numéro na ye ezo za pa leki na ye to mona ke mutu na ye connaissance moko bo bengi boye tala boye to tindi boye eloko te ata ba comédien bango basangani ke cotisation ba comédien yango bango ba comédien bango bano préparer na ndenge na bango mais bino comme le binoté cotisation ici au par biso ba comédien $20 na biso yango bo moni yango te
muyombe gauche bayaki muyombe gauche ayaki kopesa part na ye ne dingo bayaki voilà maman en passant parce que ngana salaki émission na Mama Coco je pense que ngana na banaki ya a na bino beaucoup plus to bando solana yo maman il s'est dit que dingo ayaka na mbongo na muyombe gauche et vous avez confisqué cet argent pour payer ça Mama Coco 7000 francs et c'est solo ya lokuta parce que nous sommes là pour nous payer ça information vraie bisoto vivaka na rumeur té c'est vrai ou faux bobo toli bo payer 7000 francs ye mama mne to ke botole mbongo ndenge ni bi mo etana bilili mbongo le ba pesa ki bango e sala ki ndenge di ye mta simba ki mbongo ya simba kimbongo mbongo ya simbi alingi azwa mbongo wana albiba kabula bango mbaye na mama biso bitembo matango mwende matanga sila kala kasa matanga tozana bato biso to bana dépense depuis premier jour ti tozo sala ka ba dépense avant kutu ba biloko ya munya ndeza boto zena besoin biloko musupe ko somba maga biloko zaki wana mana mbongo wato zwa ngo sa dépense mbongo wale même mbongo na pesa ki mama leki na yen na boko mama leki ni ba ke somba ba biloko wa mike poto sala matanga ni même mbongo mbiombe gosha pesa ki na kasi moi plus zaki moi 5000 kolo bakisa mena kasa mbongo wana po peut-être okasa ki mbongo le bali yaki zwa bokenda maninga boso ba sha ba biloko bon lela komi na nzela ko zongo te bon ba keleka ngana zongo mais mon mbongo c'est place ndio so complet na boko na ye nzambe na likolo témoin ye mo pe mama leki na za témoin ye mo pe ko za témoin. Est-ce que maman Chico Pululu na Mama Coco tu as vu que bolingo na acheté mais entre bango balina na zaim kolo kana bi âge na été mais bi âge moi c'est depuis que Chico ndaza moi 80 parce que yo ka ndongo bota ka biso tango zotala Mama Coco na Chico na ko zala mukolo bino ndepe boko ye balem subino ko ye bo bisa bisonga na yebinanga te. C'est bien que si tozonga Chico atiki bana 11 ozo senga nini na bike ba autorité minene bazotala yo Chico asepelisa bato nana sepela na Chico Pululu te nana sepela na été atiki bana 11 le bike 10 neto moni 10 mais moko le bike moko azali mais amona na kité jour na mona na kité mais baza 11 ozo senga nini na bato nyonso balingaki Chico Pululu ba mécène ba autorité bato ndenge na ndenge olingi basala nini pona bana Chico Pululu. Bon nazolo bakara boye pona bana Chico Pululu ceux qui ont monika kosunga bana wana po bana il faut bazala miketi bazo tanga pe ba classe biso pe ba age comme pusana mama bango paza veuve ngapi nazalanga veuve moi to bundaka bon biso to bana batikala ka miketi to bunda na bango ka ndengo wana wa monika ko sunga pona bana wana isungi so ekomi pa na biso to sala ngwe lokote eza pona bana na ye même ata bana wa ye koko jamais to kozwa ke to ka matato bomba pe to sa nini eza lokwa bazo sunga biso na place biso sunga bomba sungi wa monika ko sunga alors benga na numéro ya mo Chico zo leka 081 54 52 249 abenga na numéro na ye pe ba mama bana même to baza braza ba nini ko bana ngoti to flasher bango to koti bango mbongo ekei nango nzomona waza bezo kosunga bana naye mutu nyonso akozwa lisungi naye ata so basungi to kozwa to kamata to liango te to zabe egoïste te to kamata mboto liango to ko sala ngoti. Est-ce que lors ya matanga wana est-ce que ba mbanda ya Mama Coco niti ba utaki Angola ba utaki Lubumbashi ba utaki bipai na bipai est-ce que bazalaki gêné et Coco atiaki ba protocole moko po ba gêner ka bango peut-être po ba déposer gerbe de fleurs na bango to ko présenter bana est-ce que bino pe boyebi on ke bazalaki gêné to bi ke bazalaki gêné même nga kuna likolo kuna ba avana vanda la tenga bingana vanda na te Chico azana kula podium ngala kitana se nali yena se ba protocole ba on vanda wana tenga bi Chico azole kula podium ngala kitana se nali lae wana bokosi ngala ovana ka wana likolo tina sake mutu bakaza na vandi ka wana est-ce que peut confirmer que zalaki ba G Coco asalaki pe da ko gêner même bambanda même bino est-ce que mais to nous mutu so mané ko monati mutu nous so mona ba groupe ba temi bazo ololaka bazo la biso soko ba autorité ba ye ba pese enveloppe ba bazo olola biso zoli na tina enveloppe te vous êtes dans enveloppe te souci na biso ko amona biso poto ko mona ete to na matiti enveloppe wana même ata basaka zo la ça to za na ngote tina mokote
est-ce que Coco azali na comportement mo soki neti autorité moko ye neti ne rombunga ya ko pesa mbote ye na plein matanga na komo senga numéro ya téléphone o ite papa nga na vota ki yo est-ce que yo ka kipe maloba wana to ka kinga kutu ba yebisinga poni mwasi mino asali bonga bia bino bo monaka bo biso to kokolo bate o ba monaki na bilili pe na yebite so bato kanga bilili bazalaki na bango na ba kamera musu bateki wana na yebite bakamula biso mboko to landaka kaka te ke likamusu ke zano dans la vérité ça la vérité ndeke zali yo bazo tindo bo est-ce que na nini bakaba ke filmer koto tika koto sala boy koto sala koto ezala raté. Merci Yves Pan Tadingala pa non habite so numéro na moko balobi numéro na moko nga téléphone pe bunga ke ba benga kata wa shiko so benga wa shiko ko kozwa imbala moko bozali kina yo passer biso ye zera makuta pesa numéro nga téléphone bunga ki na za numéro te OK ngabite to sila na en tout cas avant numéro ya nga pe na des annoncer na nga po pe na pesa ma bambote OK et voilà merci beaucoup Nzita pour instant oyo merci beaucoup na Bobette merci beaucoup na Yves Pan merci pour ndenge bolandi biso awa moi c'est Tadingala pa ya Top Media TV officiel je dis un grand merci à maman Zozomer à triplé maman Zozomer à bonga na papa Noé Mavaka Lanzinga merci na maman Deborah Lubanda merci beaucoup na bonjour maman merci beaucoup na MK Mandika ni la patronne à Ginette merci beaucoup à Nadia Lumaya Nadine Lumaya depuis Londres Nadia Zouzi depuis Lubumbashi biso to continuer ka sala musala ba question Zaki Abisso ba réponse à maman je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ndenge nini maman ou Bokola Pouloulou elle a répondu na ba question Abisso je passe le micro à mon confrère Yves Pan. Merci mon frère Tadi, merci à toi aussi Didier Nzita, merci à toi Robert Imboyo, merci à Bandari Soubolandi Bisso. En tout cas, on est toujours ensemble, tu es au Samsala, tu es au Zapou, ni contre Moutou, donc voilà. Et on est tous à Awa, tout sur là. Maman Boti pe pour le yé et bomoni. Mboti maman. Mbote. Tout le monde nous a invité au Yoya. Invité Bobengani moi si la Guinée Coco pour la nini le même jour il y a tellement. To bengani était bango bauti cimetière baye auti cimetière aye akomi afandi awa atindi mwana moko aye abikeno bengelanga mama ya maman tala caméra auti cimetière baye bon atindi mwana moko bengelanga mama ya afandi kipabo ngape na ye abi mama wana zolia bombo na fier nyoso ndima kote mutakufeli azolia bombo mama nga na yepo mo libéré nga na kena ngai lobaka atali loba mo nga na kena ngabite ba loba mo ndeni bongo yumto fande ni mo bayi nona no leli ete ozowela ko kene ndeni o tenga na kena na mo ndako ya muke mo na vanda wezati abisana benga mukolo na biso na bengi pe mukolo na biso ayi atuni yo lingi nini po biso tozozela dimanche poto kende kuna na ndako poto to sukola yo to sama gameso esila o tenga na ulala nanga awa tenga na zokenda nga ozokende ndeni babonde ndeni surtout alingi tena bilamba kuti basombeleke yali awa na tata na bapolo ndenge ka tosala kana bakoko basukola bilamba yali unga na zokende kama na fanda awa ezate na okenda ka biso bilikambo te bon boko be okena yo likambo te dimanche bongo ya to yoka ndengwa ko bimasiko babimi na balabala wana akoma loba n'importe quoi bakomi koloba makambo oyo ezanga kutu tatina daye kutu ye polulu aza na nini bona boye makambo ebelebele ezanga kaka tina tiyara eme yalaki na balabala bato batondi mwaye te ti ndenge akendeki biso tobengani ete azoki menasi te menasi nini biso tomenasi tofandi na ye awa tant que tu fais naï ah maintenant c'était toujours solo là na maman lekine na emoko toujours solo là maintenant c'est la guité maintenant c'est la guité voilà maintenant c'est ni toi non répartition ya mbongo que ya maman lui va pesa qui ça la comment pour que mbongo na famille pour se retrouver pour la pesa qui $10,000 5,000 pour l'artiste 5,000 pour la famille répartition mbongo c'est la même comment eza mawa mingi bana bale zondia
mais secrétaire mama Oliva o ndako biso tozo fanda yango awa lera yebiso le bon tokende kuna po ya likambo ya bato mingi te tokei na ndako wana mosusu tokei tofandi mama na ye koko azalaki mama leki na azalaki nga na azalaki leki na nga mwasi wana azalaki leki wala ninga mobali azalaki papa sai azalaki nga banayebi mpe bakoma na bango mingi te kasi boyoka mpe awa te na makele lisusu papa bamasumu bazalaki tofandi kuna na kati ya ndako wana mama secrétaire alobi bose présente nanu leki na nga mobali azwi parole abi oyo mama boti pololo oyo nga noko na ye oyo mama leki na ye oyo avandi awa mama aboti koko oyo mama leki na ye tia bien ça va abimisi yaki na enveloppe te abimisi delies nzambe na likolo azoyoka ngai de briques ya 5 000 abi $10,000 mama tindi yango oyo mais na $10,000 oyo nga na kopesa kota mwasi te na kopesa mpe kota mobali te na kopesa mpe baartiste te tokokende lobi mpo tonosomba biloko ya moye ntongo etani bakei babandi na kote ya bacercueil batonga na yebi nanga batonga leki ne mama mwali mapa yalaki na basaisai nga na fandi te na yebi nanga batonga mpenza mingi te bakomi kuna soki batuni eloko boye combien autant ye moko mama secrétaire na mbongo ne na maboko abimisi apesi eloko boye autant abimisi apesi eloko boye autant abimisi apesi tina nde bakendeki na libulu kuna na nini na cimetière na métropole bakomi kuna batali bapesi ti bakesu na maison oyo basalaka bapublicité ya bilamba wana ye kuta apesaki bango bino boya baartiste bolobaka mpe mingi bopesa publicité mpona maison nanga azwaki teni apesaki bango bafacture nyonso bango bayaki nango mokolo na butu le bayaki awa alakisa biso mpe bafacture tomonaki bafacture na butu wana kutu ye moko moto oyaki na ye oyo banapesa bambongo wana abi mbongo esili neti je babiloko yango emati bindeni abi nakoyebisa mama mbongo oyo esili neti je mwa miette etikalaki basalelaki soki eloko wana babiloko oyo ya kuna na viladon bakata fa babiloko mosusu tina nde bazongaki tosoli wana alakisi biso bafacture mais na bango ndenge balobake oyo toliaki mbongo tokonolia mbongo na esengo mbongo nde kosalanga nini ebakata mwana nga kendenge wana esengo nini nakoya nango ekoliaka mpe mbongo wana plaisir akolia mbongo tokona susi ya moto toyaka mpe na plaisir kape akolia mbongo vraiment bango bazoloba nini keo liboso bawangani ke mama ne azalaki te mama ne azalaki na mama leki na ye bango mibale bazalaki na kati. Merci beaucoup. Affaire ma femme, il y a des Chico, il a habité. Nous gérons comment parce que les lots, moi, terrain, la carte que soit na, moi, famille, koto, moi, si koto, le bi, famille, koto, le bi, moi, si koto, le bi. Mais habité. On s'organise une nuit pour maman, il y a Bassi, il y a Chico, pour le ticket. Malgré les années 60, mais moi, terrain, on les a mis ça, moi, bien. Mais ce Bassi, on s'en donne un problème. Bassi, on s'en donne un bien. Car on a un mauvais on peut en été. Mobile ya deja na se soko bozo wela ni to yebite ndenge yaleki ko toyeki na velodrome kuna papa leki na ye wala nda polulu asalaki mo ba tricot na pa na bana bango so balata mais bana nso balata ki on me ko kwa lingi te bana balata aboyi bana balata ngote na yebite aboyi ki bana balata ngote aboyi ki bana nso balata ki on bana nso to bayana bango bien to ko na basi to na problème te o ya braza kene ki avant-hier aye mama bondela pa na bana to so kende bakendeki batiki ba adresse o mususu pe ya Lubumbashi akendeki lobi mama bondela pa na bana balongo lobi na 12h to bondeli bakei to na problème mokoti mususu pe ali awa bientôt kokende o amulato kokende soki lobi no to na problème mokoti pourquoi motema na zo bango bien na lingi bango mingi mais na regretter ko matina niveau oyo na ko regretter mingi mais dernière minute zo bazo lolanga pe kuna to fana na tribune
bande kona bango soki ebele so bande non ba ke ebele pembeni wana soki autorité ba yele ba oleka ba banda côté na bango yi ba yebi bino te na regeti selinga passe nga hotel makutu na loba wala nda shiko apekisa bite tika autorité mboka ba yele ya makambo soni vraiment ba konolola na sens nini na sens nini mais ndeko bien ça na bino dimanche pour la finir na famille éviter ndeko nani ndeko ko recevoir il est très bien parce que oyebi nalia na douleur makasi na olinga kutoloba midi na bino na ba émission te na bika ndipo boyeba koko zo pavini kotema na balabala azo bashiko ene loko te loko ni boya kosala kuna daye fongola yango oyo boya kozwa fongola yango na mbongo nanga baza na mbongo nanga vraiment aya soki aye topesa elamba na ye akini soki na basango soki na banani so banani basukola ye kuna po ye amoni biso valeur te amoni biso eloko mopamba bon siko esengoni tokoya nango mpo tosukola ye esengoni tokoya nango mpo tosukola ye po azolakisa bi fongola yango boya kozwa eloko ashikota moko kuna eya te même chaussette pamba shiko ekoyala kuna te shiko yana eloko moko te eza mawa na regrete mpona koko nalingaki ye mingi ayebi yango bina motema na ye me na acte oyo asali en tout cas ata nzambe na likolo azomona na likambo koloba te. Merci beaucoup. Yves Pan, continuez. C'est toi qui avais le micro, Yves Pan. Voilà, numéro de téléphone, habité. Mais maman n'a pas remercié ta maman Olive Lembe na acte sali parce que tout le monde qui est maman de penza bon on est kundi cotisation d'artiste tout monité voilà Olive surtout que maman Gel papa Dani bazaki ensemble pour notre cabilo ko et puis nambo et mon maman Olive merci maman Olive na pesio merci continuer na ba acte nous sozo sala nzamba zo pambolo maman merci bénédiction ya no makasi nzamba sungo pa inusa singa libota na yo asunga famille na yo na o ni sosali ko sala na pesi o merci pona likambo so lo bate merci maman na nyoso sali pona polulu merci maman na pesi o merci lisusu continue ka ndengo na nzamba ko zanga opambola yo te eta mukolo moko te merci na sugana voilà Yves Pan. Voilà, donc merci Nabadon surtout donc Tolela artiste de Chico Pouloulou tu as que pour soutenir Bana on de Kwatiki ne fils petit rien yo et que songa et surtout que DM c'est lui qui donne avec joie so pesine sengo nzambe pe abope ça parce que surtout tout ça c'est pas pèlerin le but le cannabis mais mokiliza nzambe ba rimer bozo kat beto qui na terrain pour que tout sur le de celui mais aussi notre frère moi mon petit frère propre ya de cannabis Chico Pouloulou et aussi tokoluka fisson ça il m'a finga lelo aujourd'hui même tokotambola pour que tout aussi salikambango et puis aussi affaire ken piana et gabala basele to aussi on peut ka lelo le tout ça na kitambo awa to si on est vraiment merci et numéro de téléphone nani bobeti mboyo et dépendant na pour le numéro de téléphone voilà voilà merci na bino ba besoin na biso de partout tout pesa numéro ya mama o eza numéro ya mama ya Pouloulou donc so bobengi bokozoyer moko plus 243 80 84 01 502 donc plus 243 80 84 01 502 voilà monsieur Ezali plus 243 90 61 75 047 donc 090 plus 243 90 61 75 047 donc ça ba numéro wana so bobeng bozwa famille ya Pouloulou mbala moko merci na bino ba bolandi biso nazongisi micro et pas ya Didier. merci Bobette Mboyo très avantageuse donc plaisir et belé na ba oyo batali biso donné chapine plein de grâce na Paris Blaise Lomingo Fashion chef d'entreprise na Lyon Jackie Lomingo Crédit Lyonnais autrement guichet fermé donc Nana Kalamba et Pigeon Voyageur appellation bien contrôlée Henri Mwakamote Mayolan photo mama yoyo mama kuluta bana na kati Anvers de bomoni penaki tolai na famille ya ba Chico Pouloulou donc au pena to ça na source quoi
donc tout ça vraiment la source nasi ba rimer no Cécilie o ba lobaki bodo bomoni boyoki bien mama Chico Pululu ndenga lobi et puis maleki o pena bokoli Chico Pululu ndenga lobi. Donc encore une fois merci na vie na Dieu mise na kati ya Diblin gi photo noko ya banta olympique na kati ya Londres. Donc bino no so bolinga ngai donc et pourquoi pas na Michulo Angela Mamelina en verse. Donc ce c'est pelagi na émission bolobi grand merci na Nathan Lukoki autrement dit bébé Bouchou na sima caméra na montage na moni peka kaye. Mais pourquoi pas la remercier pe ba confrère na auto ça na bango awa tadingala pa Babette Mboyo taille avantageuse et Vipan. Donc à suivre, merci. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.